Salut ma famille, le cube qui gagne toujours, Fleur Monde HD, YouTube. Ici sur le faiseur de stars, déjà à Paname. Big salutations à vous, grosse force à vous. On est ensemble, Fleur Monde HD, Targos. Fleur Monde HD, chaîne Nabiso Yasika, tous s'abonner biso nyonso chez Dembo Wemo. Moi c'est Mandef, Kitoko. Mbote mingi na balandi nyonso o balandaka biso na émission na biso ya Fleur Monde HD. Merci mingi na Fleur Monde oyo azopesa biso ba information ya bien po biso awa tolobaka vérité tokosaka te. Na sima caméra na biso na technique na biso toza bongo na ye moko la patronne Fleur Monde Dembo Wembo mwasi ya Mandefu. Lelo naza na information ya belé ya koloba mais tokolobango na ye moko la patronne Fleur Monde HD. Ye nazo kotie kalate na plateau na ngai poto solola o esengi to solola na ye akoloba kaka ba vérité akopesa biso ba passage belé pona koloba na pesi ye longoni ya mingi po yaza mama mokonzi mwasa Mandefu Dembo Wembo asa kotelinga na kati ya plateau azana ba vitesse lelo kanda tina kanda dala kanda te fileta alobi ke batu ya Saint-Denis nani yaki na nani nani aleki nani nani akoleka nani ye moko naza na ye na gauche na ngai Dembo Wembo la patronne. Bonjour la patronne. Benga Dembo Wembo bonjour bon dimanche na. Na benga ko la patronne parce que bon dimanche. Fleur Monde déjà ya HD za yo. Bon dimanche. Bon dimanche na batu nyonso oyo balandaka biso boni yo santé. Te santé vraiment ça. Ozo vimba. Non non, shotenga vana na pe du cœur yo ebiti. Na camarade ba demande zo ya kaka. Ba demande yebisa biso lelo photo yeba Dembo azaka mwasa libala o azaka mwasa libala te to ta sija to la privé wala ma po ba demande zo ya kaka ndenge nini ba zongo te na pesa bato actualité wala te retour ya Pelé Tanfumu te retour ya Pelé na c'est pas ndenge ozongi déjà ozongi parce que et l'autre uta ko beta na ba misa roga retour na ngo mo sale ngombi et coachinga donc arrivé dans la côté de 50 abonnés. OK, merci. Donc 50 abonnés wa coachinga pour la de retour à Pelé Tanfumu, de retour à Pelé Tanfumu et ça là un plaisir. Donc na bato ba Olanda ngai mutu ba ta sala émission na Pelé. Donc avant l'interdiction. Et da te que te bino bato boyana banani. Boluka bato na bino boyana bango bokuta na bango pona eza te que ya ofinga na ba droit de réponse. To la linga mala lingiti. Donc voilà, c'est plein de retour déjà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Na proposé moi ba question mingi. Lelo toza na kata France, tozo mona ba Jeux olympiques. Ezo salondeli. Bon pour la première fois, banga banda na poto pour la première fois, na participé dans de près TV, elle a participé dans de loin parce que na ki moko ba oyo banda ko soutenir na nous équipe na biso, hein, ba athlète na biso oyo, ba longwa ki chassa ba koma ki parce que makamwa ere bandi ekutinga na musala. Okay. Écoutez dans le programme Bika biso va être soignant, ça na biso de 12 heures de la journée. Donc ça c'est à moi 2 jours à vacation et ça aura moi 6 jours. Moi de 8h à 20h, de 8h à 20h, et aux autres sont on la fatiguer. Pourquoi? Parce que moi Hollande la ma campagne ça te pour musala fatigue et l'équipe. Donc yangwana ngai salinga plaisir parce que tala réserve au sol pont na biso. Toza pena na le sol pont na biso ndeka la patronne Dembo Wembo alobi toza liboso ya pont na biso na komona pe ba athlète na biso tout monde ndi bazo kokate baza en forme te ba athlète na biso ba bundi bien ya Pelé pas ça likofi bien ngote hein pas ça likofi bien ngote ya te ka so mo sabeto mo mbato lobi ki azo bunda bien te ozomona so mo bala beto mbata lobi ya te azo bunda bien te pas ça likofi ezake mobali muninga na mobala beto likofi na mbanga bien ngote po so ko ebaki yango olobango bongote. Donc, baza ba bon parce que baza qui qualifié. Ozomona, pour oza la sélectionner na Jeux olympiques. Ozo salama oyo na plus de 100 pays à monde. Les awana eza facilité. Qualification na ya mboka na yo, il faut ça la qualifier. Alors muto aza qualifié aye ko bunda. A pola, a gagner, azo mériter ba encouragement. Omoni, azo mériter ba encouragement parce que courage na inde sala ki ke a zalawana.
moto kuta yebi ko nager te azo nager lokola soso na mai ye wana ata mile chèque ya ba le chèque mais ye wana na Jeux olympiques est-ce que c'est la communauté ils ont ça la sonité te communauté wana ni ya ba africain ya ba te ça la sonité tala congolais non ba africain ba ta sonité biso to ozaka omoni ba faible ne ba faina banda ko bazo beta maboko bazo ignorer bazo finga longa kuna zoba avandi wana kama makasi na téléphone ya ko finga ka baninga il faut ko beta ya ko critiquer faut ko beta la bateau ba oser osomona muto a osé lelo lobi ezandeni muto ameka ko sauter yo kasi pas sauter lisusu a ko sauter ninga sauter liboso non ayebike na forme wana na okweya il faut na changer méthode à sauter pour la nini na comme de l'autre côté baza bato ko encourager surtout Arnaud Kisoka na la fille comme boxeuse wana bango tout vraiment mabundi bien makambute l'équipe bien mais Arnaud Kisoka bato belé Arnaud Kisoka bato belé ba critiquer ba finge na ba commentaire ye mongo na monaki asala ke mission ba lobio tango aganyaka na ba championnat mususu azanga argument loba yo kana bisolo mobo to na ba judoka awa o balobaka bango babunda bitumba esilaka te bazosala sélection ya Jeux olympiques bango bazalaki wapi tala sikoyo Jeux olympiques esalami awa na France na Paris yo ovandaka na Paris olobi oza judoka ya Paris oza mpe na club mais na Jeux olympiques oza qualifié te alors oza mpe na courage ya koloba na moninga ke ayebi kobunda te ose kofinga moninga muningo azaki musika aza na mbongo ya transport ya koma njili te aza pe na mbongo ya visa te mais akomiti abundi ti aza sélectionné yo oyo oza na Paris judoka ya Paris judoka ya France osali effort moko te mais oza makasi ya kofinga muninga na commentaire non il faut avoir un problème dans la tête Arnaud Kisoka abundaki bien et de fait na ezaki na 30 secondes te ozomona mais bazaki na 30 secondes 25 boke tu na 25 ezalaki na ya bunda yemba ta pamba yeboke tu wana yemba ta pamba obi kota ko elamuka aza artiste ya nini sala na ende na lobby omona ki ba musicien Félix waze ko abeta lelo na Jeux olympiques ye po na ye obeta te ye dans la Belgique ye be faka ko représenter ba musicien belge podium ya ngwane ya Afrique ya RFI pour na ye boke tu ayete peut-être va contacter il faut encourager nos athlètes plutôt merci beaucoup bravo na ba athlète na biso obayaki bravo courage na bino nous mombo yebika toujours na Flairmont HD babonner na biso en tout cas s'abonner vraiment boto kende bien bravo na obazo ba s'abonner en tout cas apesi bino ba bravo commentaire na on a c'est peut-être en fond article moi dédicace tout monde ba Guy Massamba to tika bango Guy Massamba le directeur ayi aboyo mondi abo mola ngai ela o fina ona fini aya ona lingala ko Guy Massamba pardon mutambongo mobala mulaya bon pardon tikala imo merci lelo to moni boxeur na biso Martin Bakole auti ko bundana Los Angeles azembo kuna wazaki 100,000 balobi tula ko 400,000 ata 1 million balobi omoni ndenge ni komba na ye selon frappe na ndenga beta nini ko loba na lobby omona histoire à boxe oui tozaka Alina Foreman ka Mike Tyson ezaka bango te na pona la sa congolais ke olingo bando beta histoire maintenant c'est maintenant qu'on doit commencer à faire de la pub pour na joueurs na biso pour na musiciens na biso pour nos stars on se comprendre parce que Martin Bakole azo kota na stadia superstar na niveau ya boxe na comme star te aza déjà OK aza déjà vedette wa mona ba combat na ye mais aza déjà na voix ya koma superstar on se comprendre parce que bitu combo ya ucho bunda wana eza combat ya lisekite mbongo ya ko gagner wana combat wana eza ya lisekite muto adversaire na wana aza muto alisekite tu vois aza na bonne voie c'est maintenant que nous les Congolais faut que toi arrêter les critiques toi arrêter ba critique bidon ozomona basala Martin Bakole tende basala Yuri omoni Yuri lelo un bon boxeur abundi na France abundeli Congo abundi kaka biso ba Congo to sala nini to final to silisa ngala tu vois a pasola la Bible ya ngwana temte ma pasola la Bible te Bible yepete mta komango muto akoma Bible saka muto kwa ngai na yo tu vois muto asala akoma Bible asala Bible wana Bible ça imprimé Bible ça logo ça imprimé et ça la journal il y a les Parisiens tu vois
eza mutu aza lo ngala yo ne mtakoma Bible donc ko paso la Bible likolo na se ekoya te moni ko bateka la Bible bateka lui second na ba boutique ah oui bateka ngo so que dake logo nzembe mutakoma kango balinga bateka ngo te parce que ngando ko na mapato vandika bo omoni Bible ko liboso na ko bimilio wana de soka paso ki on tenga to ba et logo nzembe tindeli biso na courrier te me komika boy ba pasoli vraiment non rien à voir na mamba Bible et ça ka mauvaise fréquentation hier bande ko bunda yurika lenga zo bunda apesa ki biso avantage ke na bundi fona zana bande ko nga to liaka o mbongo na gagner wana yuri to sala na émission abande ko vanda na hôtel zela hôtel Lyon Ibis sponsor na azaki na deux sponsors Ibis na nino na marque ya Elise marque moi bilamba boy bazaki ba sponsor na bazaki ba sponsor na mais lelo talarara ba China ba erreur ba bon ba nini chilelo yuri akikishasa ba sele match à Lukuta programme Lukuta calendrier Lukuta azonga bundate chilelo azongi na poto ozomona to sala erreur o to sala pas yuri kalengate to kendo sala pas Martin Bakole c'est le moment ya ko booster ba star na biso superstar na biso to mona rakele to vandi bo to tala ba trésor pour tout to tala ba trésor loi to tala ba Shabani Nonda lelo pesa tout ya Martin Bakole na niveau ya boxe to lo barani ote ba kongale ba soutenir kaka ba joueur Martin Bakole wana boxeur Arnaud Kisoka wana judoka tu vois mutu na mutu azana discipline o yazo sala o yazo senga ka biso ba kongo to sala nini to booster ba. Merci beaucoup Dembo Wembo, la Flair Monde HD toujours. Merci la Flair Monde HD aloba toujours qui to berer nanga ya ko jarango parce que c'est un top niveau, c'est un maman moko oyo azoko. C'est une maman. C'est une maman aïe aïe aïe. Ngana keba timba. Donc toujours continuer ba émission na biso oyo bozota na kata Flair Monde bravo na bino to continuer to loba nazongi mwa sima na yebi ke eloko yango si to loba yango mais nazozonga mwa mokesima kiye Dembo Wembo akoma Flair Monde ndenge nini alongwa Dembo Wembo amitia kombo ya Flair Monde batu ba ye bango mwa moke kiye Dembo Wembo Flair Monde peut-être fumu ngai muta fabrikanga za raté OK na ba botanga pa mama biso na papa biso après nga pe skone obota mwana ngai na obota bana nga bazana moka autre chose diplôme donc Vital au Congo ba félicitations donc deuxième fils nanga autre chose diplôme d'état naé donc voilà na latin philo ya naé Edvika Bongo donc yewana ba collé année oyo na chimie industrielle atanga na Lovanium na campus ya Lubumbashi omoni donc voilà nadaka moi si le roi ba signé surtout malgré mandefu na ngai na média na nga ka bweliebo zo comprendre ngana muto yo na tangi classe A na poto yo bika na poto atozo tanga na primaire bozaka ko na ordinateur bo se retrouver kaka na ordinateur zo mona après au fur et à mesure ko faire l'ordinateur na tomba na ba page ka ndeza comment devenir riche sur internet et na kota mi manga na YouTube na créer la chaîne ya YouTube tina lelo oyo. Donc voilà, ya émission nga liboso na sala. Po liboso yaki na fungoli chaîne nga na ndo sala te. Na ndo tina rabat na kin basali batie ba image. Basali bat. Ko la moni ba dépense ekende trop. Je musu na bite. Eloko nga pe na rosala ngo fona signer yango. Wana Olivier Image na créé bambote la peso bambote si ozali. Olivier Image. Mutali boso filmanga. Mutali boso filmanga to kuta na yabite nga na o filmer o boy na boy. Après to sa rendez-vous ezaki na sortir Asbel Mobo ya bana mbinza et ça mara na nino na Ville le Bel et pas Junior Kachai ba salutation oui donc ça mais pas Junior Kachai première émission na ngala sala yango wana na sala yango wana siko eloko sala ke tobe bana Olivier Image yo bika ba noko so filmer yo alingaka azwa plus nga siko attaque Dembo Wembo oyebi de caractère na nga moi je ne me mélange pas ça se mélangera te soko moni ke moyen te kende na yo comme qui so na sali vidéo alobisanga deux fois on comprend alors bana maloba na bandela rango deux fois pona ke azo testarason mais njoka atika ngo mona vidéo ko siboé mais les caméras so bango deux fois et bisanga lo la oni mo kiole mo bo zo comprend elle a mono ke na nga bongo na bi bon te to tika na biso
ngana ko avancer na nga mo ezaki ba 12 ya musala te abetoka ba 12 na première te ba 12 ya musala te ba 12 abetanga na 12 ne o mwana soda mwana poto ti mwana poto mwana soda ngana ko ti média za da mwana poto OK na ko ti opete na kimandi ya cité o te ka kimandi mo bo fimo azangi mobali o alba o célibataire avec wifi toki femme seule avec te nga bongo te nga mwana ko ti na za mobondo bien entouré écoutanga makambo nyonso écoutanga na za na musala écoutanga na za na mukanda makambo tu na poto écoutanga na bana na yo écoutanga makambo na bota déjà écoutanga na bota écoutanga dans la za bien yango salaka ke tozo bureau na 35 na boulevard Anatole 35 et pas papi mangunza est-ce que nengo kota na média et porter là au nini et mema au nini et memela au nini est-ce que vous allez déranger na mibali na bayanke na ba mafinga aussi portera charge wana ndenge te na ndenge mibali ngazala bagula ngai OK ngazala bagula ngai nga to ndenge ni atoye wana obike o ngala za boye mais so la guna nga to zala ka guna nga te ata mtayo ko influence nga influence nga londeni o influence nga londeni ngazala guna ngai mais na mona ba kata mususu na niveau ya media obenga mutu bo sala émission mais mutu abecho mo lomo boye o te boye na bo pa ko keno ba nenga ba zigzag yo ebi na becho abato sala émission faut comment ole kana tatami ole ka siko nga siko to bunda ka siko na beto elo mo désert apo bi nga petia na fo petia poli so ki da mutu mizisa be nga demo poli ba ke donc alinga ka be tatami siko demba kendela na ndenge mabaka ponge kenda bongo bande ona biso pe o bazaka ba star tant benga rabino ezaka te ke soki moi sa bengi yo o sala émission il faut l'extraire au katika maloba et kenda bongo manki ya soutien yango mona ke amsusu o mona moko ke liboso e moko yo zonga sima e moko ke liboso e moko yo zonga sima donc voilà on a kuta na kaka ya yango wana après lisusu après c'est bon hein, dans la sable c'est bon après na yokutana ba Lionel Marapongo na yokutana ba image na yokutana ba réalisateur ebele ba parti ya Luma l'homme invisible na yokutana ba JC Mwanda na yokutana na Rams ya Gaya garçon bio ba Gilles Vanteka na yokutana suna nani ba beauté image na yokutana la on a Rodrigue image ba so na tangi bango tele biso ezaka bitumba ah bon il faut la tanga tous les réalisateurs ba Masidi na biso te Masidi réalisanga te OK Tedis na réalisanga donc voilà ba Tedis bon va lelo toi toi ça Tedis lelo ouais autant raté ouais lelo bon va lelo pardon kikala la bon la habité OK donc ngala tanga bato ba réalisanga ouais o ba bida ke début na ngati na ndela komi boye après la monika ki o mona ke boye o mona neti Lionel asalanga boye Lionel azo mo cinéma ko boye na biso Lionel ba salanga o mona uti musala Lionel image moi c'est ce qu'on muta okonja donc moi ya ezakité te akoya na mais moi c'est okonja yo bine to sola mabeze o oui o moi ça ben na téléphone habité na lingi pona boye faut cha autant ozaki na choix ozaki na choix te na zaki na choix o demba wemo na yeba ko filmer te mais na zo kopa mariage à 1500 €. Na lobango tu lelo on a sombelaka première caméra nanga na yeba filmer te na zo benga cameraman on sela nga fier yo moko signer na somba caméra kala jour wana na kenda na sala na filma mariage après na ye nango Rams Agaya monta image wana asala na ba photo donc ti lelo so ba koti na image wana ba mona image wana ba mona mariage na ti lelo ezali OK en tout cas bravo na media na kuta na ba 12 te mais okuta ninga na mona mwasi okuta na ba ko siko basi ba réalisateur ba rana ba comportement mo boye au moins la maki image yo okota te soki déjà fini image wana ya wana obenga mobile na ye alors kotisela nga image pesa nga image na lukata mutu mususu au moins bo uti musala oza cassé il faut que landa mutu faut landa mutu habite et simba te nga mo siko na sama kamla nga ndenge na nga abandi ko apprendre et nous sanga bidembo yeko la ko monter nga na bite nga na ko monter te parce que ba réalisateur bazebele ozomona mutu na mutu faut sala musala na ye nga na linga ndena za boye ba filmer nga isala moi bien moi harmonite bo partager moi muke ozomona so mutu filmer yo a reçoit tant fort dembo telema boye a bon so mo couleur moi côté liboko eleka ki habité et la mola na chiboye moi na gérer corpulence ezate kwani ngamo na filmer ngamo na loba ngamo inviter lisusu ngamo na monter bando sala nga bien après na mona que non et nous avons raison ozomona c'est mieux kaka ngai moko na sala nini na banda ko filmer na bandi ko filmer
Eh, na bana kona bandi o monter. Muta sama ba ko filmer boy. Eza Lionel. Vous comprenez? Oui. Elle a monné le roi la titi dans la kena nango ya suka. Wana Lionel avant dans la Geneville. A monné la titi dans bi ah Dembo. Salara boy. So moni o filmer mutazate. Saka trépied. Balola ka écran ya caméra. Image robima. So na montage. Ba bongisa ba recentrer yo. Moni. Donc et nous sanga bi yekola remonter. Yekola pe ko. Lionel a ebisinga. Yekola ko filmer ça trépied. Po ezala raté ko betana mabako. OK. Au moins non négligent jour avant ndanga mona bia bato na la simongo ke na capable ça ma moyen surtout. Oza Dembo. Na Dembo moi ça mandefu. Mwana soda. Merci beaucoup Dembo. Na ndebe na koma tilelo oyo ngamo na montaka ngamo na filmaka ba fête ba mariage na parler wala ko babilo wana kala déjà dada. Obeta yango vite fait. Na beta yango émission ko tukoloba te. Obanga so elo. Na banga lange lote. Oh nyose ko ya. Eya kaka ya pe. Merci beaucoup na Dembo Wembo Guima Samba mon frère propre Guima Samba da Silva Vero Kirizeti Kiri Dembo yeyo olela ki peleta mfumu azana bino awawa. Ba propos ezobima lelo na Congo. Tomona ki festival la ezalaki, tomona ki fali double stade ezalaki, mais toyo mona Mike Kalambai abeti concert oyo lelo batu bakufi. Banile tous les activités nyonso na kati ya Congo oyo eza na kati ya ba stade lokola Martyr na stade na biso ya Papa Raphaël. Banile yango à cause ya na beta musique yo pardon. À cause ya Mike Kalambai ndenge asalaki ba concert na ndenge batu bakufaki. Tango yo yokai ba makamona tango talaki concert à Mike Kalambai komelaki yo. Oyebi il est poussé yo. Mike Kalambai erreur omoni ba congolais matalana eleki. Le toka lisu na sola ba Sonika futa Rockman. Ouais. Denis Les Sazawana. Ya romana est passé à pétage. Coutinho Fernando Azawana. Ouais. Hein? L'homme a sauvé le Congo. Au Somona. Tout ça va pasteur ebelé. Yozo ke no robengi sa Weranson. Pour la ligne. Pour na de verrouiller code ya ba plein. Parce que na place à Wera, so robengi sa couple Ngiama. Tu vois? Tu te mets en valeur. Au TP, Moussala na yo en valeur. Mais couple Ngiama, ils ont Weranson. C'est kasi na moi si na eti. Maman si déjà m'apata. Kasi déjà m'apata Ngiama. Ouais. Si déjà m'apata Ngiama. Weranson Ngiama. Obengi couple wana parce que Wera koya azoko accompagner maman pasteur. Maman pasteur oyemba te mais ako édifier peuple nzambe. Siko yebisa biso. Chorégraphie ya nino ya ultimatum ya loi chorégraphie dans babina kiwana. Loi ya Koffi Olomide. Loi ya Koffi Olomide ozui sous Soudan ya Célio Scram. Célio Scram. Kotiko te chorégraphie moi c'est le babina. Ya babina ki on a podium. Olongwa lisusu wana donc ezaki pito pale. Donc omoni nzambe oyo alongola ebalobaka ke ebale mbongi akufite. Ebale mbongi akufite landa di solo oyo. Parce que ba congolais ba yebaka te. Ebalobaka ke ebale mbongi akufite. Ebale mbongi ase quoi. Oui. Ozo comprendre? Mobutu. Eza na hoto bakisi te. Eza ke nzambe otikala nzambe. Ozo mona le Dieu de miséricorde. Nzambe abatelaka Congo na pasi. Nzambe alongola Congo, apangusa Congo maya misu parce que ben de ça lingaka tanga Musée Laurent Désiré Kabila kufaka. Parce que makile lingaka tanga la capitale. Bakado wa mwana ki papa la bango sa nini akufi. Makilo lingaka tanga wana na midi na 12h na sota mira lycée. Parce que batu bazo ko bana bango ngai mama kuna na musala soda na choité. Na longola ma papa na sota mira lycée. Obwakami. Na bwakami amana komi na kan. Vous comprenez? Oui. Na komi na kan, wala la ma téléphone te ke obenga boy te. Ezaki likambuke sauf qui paye. Tout le monde est ka ke kan tchati. Kama baya wa centre supérieur. Baba diading bakako ko bakawana e kotumbama. Parce que Musée Laurent Désiré Kabila sa nini akufi. Sikoyo kimia o nzamba tsaka jour wana. Nasi ba pasteur bo landa image oyo, bo landa maloba oyo, ba loba ke nzamba existera na Congo. Nzamba existera na Congo. Siko nzambe wana kufata sala atilelo. Nzambe o longola congolais na ignorance. Parce que le autre nga tondo sambela, nzambe ya bikeko, nzambe ya ebale mbonge. Nzamba cha doute et pas Mobutu habité.
il faut alakisa ebembe wana afungola yango bakenda kokanga balembonge kuna na bakongo kuna soki na bandundu soki na bakongo orke wana ezalaki copie confort ezalaki mwana popi ezalaki na ye mutu te ezalaki mutu te ezalaki mwana popi ye lokwa azalaki na bakongo balobaka asekweli na niveau ya bakongo mpona bato bakongo baloba ebalembongo asekweli te tata onda akenda yapi tata onda mataka ti likolo abukala ba ange est ce que bato bamonaka nde tata onda mataka abukala ba ange bakunda ye te bakunda ye ala mpona alasake grandeur ya nzambe wana ekotikalaka kaka grandeur etikalaka éternellement ozomona Jimé Piana oyo te ezalaki makambo ya nini bacirconstance oyo ekombelaki Jimé Piana par rapport ya album na ye ezali likambo souverain tozaka likambo toza na souverain moko les souverains sacrificateurs c'est le Dieu nzambo apembisaka nga na yo zonga na makambo make kalambai omoni tenaka makambo mai kalambai mpona oloba nini nzambe wana ase manifestaki na stade yo sangisi bato na nkombo ya nzambe c'était quel Dieu nzambe nini oyo yo betaki concert nzambe nini parce que tomoni propagande ya yo na mort tout le monde connaît mort rôle ya mort na Congo ezanganga rôle ya wera ayaki na code ya déverrouillage ya plein yango wana tomoni esalami parce que si on veut faire la comparaison au monde que plein ya wera na plein ya mai kalambai eza similaire eza à peu près pareil sur autant de bato bakufi bato wana tokoloba nini baza sacrifié ou bien nzambe nde alingaki ezala bongo tu vois tosakana na nzambe te donc oyo wana eya makambo ya nzambe eza place moko boye ngai nakodébloke yango te nakodeverrouille yango mpe te donc ezaka makambo ya nzambe nde esengaki eleka bongo mais concert wana vraiment ezalaki ya nzambe te donc ezalaki concert ya nzambe te mais bato bakufi bakei sikoyo nini okoloba na bato bakoya nsima oyo bakomobeta na baconcert ya tembe est ce que il faut tocontinue baconcert ya tembe bongo ou bien baluka moyen ya kochante bato nalobi omoni stade de France nde eza bo toa liboso ya stade de France obi combien de touristes baye obi combien de touristes baye millions de personnes baye bauti bamboka par-ci par-là omoni mboka Macron président Macron a utilisé tous les points de protection soki oye na molili omeka te avant Jeux olympiques oyokaki mutu akufaki on comprendre okoki makambo esalamaki na Paris ozo comprendre atia azwi tous les précautions babi kozala président de la République elobi kaka te ke il faut olesaka bana opesa bato ya mbongo banini bayembaka yo faci béton mais il y a aussi une grande responsabilité sur les plans spirituels na sur les plans physiques ya nation ya mboka il faut ezala protéger stade de martyr na biso qui le protège nana batela stade de martyr na biso soki na stade de France osalika tout autour omona bensine omona ke mille azali auti mwete bazoleka pe bazosindanga na nasala émission bazokengela ngai bazokengela biso osomona omona mutu nyonso tu ata mutu aliboma yoka aza mutu aliboma aza mutu aliboma te aza wana azokengela azosala sécurité alors ya biso bagardien baza parce que bastade wana esalami mpona nini ndenge esalami leo na France babetaka na France fali abetaki na France Ferregola abetaki na France mais na mboka na bango mpe fo abeta non oui fo abeta na mboka na bango parce que bato mosusu babonati par exemple bautaka bamboka libanda fo akende mpe kuna na Congo alors siko pourquoi ya biso ekomaka problème parce qu'on n'a pas de gardien est ce que lelo tokopesa tort na mokonzi ya mboka na baautorité ya mboka ou bien topesa tort na baorganisateur ya te eza baministre nini okoloba na ngai lokoloba na bango te pardon sikoyo bakangi stade balobi fere akobeta te fere asasalaki badepense na ye te mais eza problème te baza na assurance place omonaki makambo yango ezalaka est ce que assurance na Congo ezalaka sonance bato bakufi nani azwi sonance responsabilité na ministère ya intérieur je crois pas stade yango mpe omona mpe bosali mpe boye bokangi yango fere abeta te ngai natangeli oka de service wana sonance ezali société nationale ya assurance oui kasi yango na biso ministre mpe ya intérieur ezali donc ministère ezali ozo comprendre bango nde bakolo badossier wana donc eza rien fali rien ferré mais pourquoi bakangi baconcert ya fali kasi fo bakanga bakermese nyonso omona mpe stade yango mpe bakangi yango bongo baobongisa na bango yango mpe te
bakosala pe eloko te bakoyaka jour mpe kaka bale mpe kobeta bakosala ndenge wana eloko ya sika ekozala te. En tout cas topesika courage na baartiste na biso lokola Frère Egola Chetani Papa Hervé Frère Egola Chetani Papa Hervé topesi bambote courage toyebi ke tokotyango date nsima ye mo mpe autai kobeta awawa tomoni mpe fali pupa mpe bakangi stade na ye retour na ye azongaki na ye en tout cas félicitations na oyo elekaki awa bon séjour bon séjour na yo donc Emmanuel Macron merci beaucoup toujours toujours continuer mission na biso bandeko na yo baninga na yo bafrère na yo oyo botravaillaka na bango etant que bana yo mona de na camarade tozokende etant que ngaza camarade ok Rachel Winzo ba collègue na yo ba collègue na ngamba na ba collègue na ebité o tozomona lelo bazobomana ba collègue na yo oyo tozomona David Mombele na oazalaki ex patron na ye lelo ala ex patron na ye tobanda collaborer. Voilà, bon. Il y a le bika qui a patron na mais wana etali bango siko yanga nini nakati lelo to moni ba bomala na TV bazo komi kobimisa ba vérité oyo ba vérité ne ba yandi makolo nde ba yanzela makolo oyo za ba secret photo bomba ouais mais secret professionnel jamais malien bolo ba bongo cuisine interne bino cuisine interne jamais na lo ba bango za ba manque delay ya ba manque delay tango zo mona on moni pourquoi na linga ba tuté na linga ba tuté pour na bo la trahison est partout. Pendant la nuit, tout tombe suspect. Mouton se doit attendre dans la marque delay. Comment tu peux imaginer au voir la télévision, au misa cop na poisson. Toi tu penses que yo so qui n'a passeport ya ici. Et ça problème na bisiko er yo lobi bongo. Ba ba raté que biloba loba oyo. Combien de personnes yo tu vas vivre dans danger? Hein? Na o ba ya banzela makolo. Siko. Combien de personnes yo tu vas vivre dans danger? Pour na yo za na po yo komi tu mandefu. Yo komi poto. Komi prêtre. Hein? Ata makele oyo ezalaka ofutela ngo 20 € nano ya te na kombo na yo ata ba pose ya pamba oyo nano ya te na kombo na bike no na kombo na ba pose ekatisi ebale eye nano ya te siko muto azobunda po aya yo va na télévision bandi aya boye akenda boye donc copie ya batu yo lingo bebisa ngo po na ba ranki na bino ba futilité na bino ba manque du lait au moins muto alobaka tenga na za mayele na za sage non ngam na za sage na média au moins qui sagesse wana c'est moi qui a koyoka bango te koyoka bango eza banalité mais baza bande kono ya mibali te eza banalité eza banoko bana ala oza bongo te Nolitambu na David Mombele eza ba manque respect ba falta du respect bafalta du respect nakena te na ngola na ndenge ya ngola po kuna pibo munongo R9 azala na ebisu eza ba falta du respect ozo comprendre eza manque ya considération en tant que ba humeur ngala robeto ngamoni ngande na boye tu veux osala ngande soto lingi ata mobali na ngazwa na robeta nga désarté ovandi bozu munoko no fungoli yango obandi bilobalo bana kombo nanga na yini yo vie na yini yo vraiment place ngala rozala koyaka na yo te koya te est-ce que wana bazo sala ngo selon ba base be bazo sala ngo base za bongo te na lobby base za bongo te ba wela mwasi esika no lito mafungola ka chik afungola ka YouTube na ye David azalaki ye David a somi YouTube na pas Charlie se constater na YouTube na ye yo Monique oza ancien na média no litambo za se fait mwana mutasika oyeba ki ete yo zalaki prêtre na Maroc yo zalaki prêtre na Maroc no litambo za prêtre na Paris ozo comprendre ya seulement ba YouTube na yo Monique oza mobali kende o sala musala na yo alors ça sert à quoi yo fani sabatu batwa na Hollande bino ba mais no limu kabandaki ko abandaki ndenge muto peut-être fumu na yebisa yo ke muta bomisa Orly Gola et pas faire Gola ezalaka David Mombele olobaka ngo na loba yango kala lelo te loba yango atango kaka bazoloba ke faire boye na boye na loba yango na bi muta bomisa Orly Gola et pas faire pour na émission ponga na benga ye aboya koyamba akena ko sala émission kuna ozomona muta bomisa balobisa biloba loba mutandima David Mombele ale bakuteli basali collaboration ina no litambu babomisa famille wana chilelo mutu ekota pona nini pona ba pona émission wana ozomona na esalaka ke njembo oyo nani asalaka na dynastie esalaka kutu ke bakandela Orly Gola na menace de mort ba menace Orly Gola babike njembo wana so ekoti te mukolo nzembo biso ekoti te bokomona ndeke nde pas faire ayembi yango kaka alonga ba vocal ya Orly Gola pour la sauver kaka keza teke ye pe soko akufi elata ye lisusu
siko tala eloko ekoma na famille wana mpona nini bavie yango siko akenda nango wapi ya benga orligola kasi afaka tikala kuna koma directeur te alobi orligola nde mutu abengaki ya wana eza mascarade wana eza mascara eza baje internet ezalaki na succès te nga na préféré nabenga yo na succès wana ekabola famille gola ti ekaboli mpe bango mibale ekabola siko nga ya ifaka koma PDG ya communication soki babenga bana bonini balobi oza tata mwasi ya bana nana conseil apesa bango mpona basekret babimisa surtout na makambo bapasseport na makambo bavoyage mekana nikopesa bango naza conseil apesa bango te aza na conseil apesa bino te boza bamikolo baza mikolo mpe te bazaka bato baza bagene soki baneni bon bayeba boza bato boyeba makambo olingi bakomarché tozocontinue merci beaucoup na masa na nga Gelor Beloko ye oyo mpenza ozalaka awawa merci beaucoup Flermont HD bambote na Arnaud Lizara bambote siko ozali bambote na mwana nsemi babi mwana nsemi mon soda toujours mwana soda nanga sika ye soko omeki nanga kotuba atuba combien ya pele komeka te yaleki chura mboma abeta chura mboma dada yaleki yurika chura mboma kosaka bino apa yoka banda azwa championnat ya 1900 combien ti lelo aomaka nazozela 5000 bata bakola kana kobunda te yazelanga chura mboma yoka leki nodemunenga azoboma yo yazelanga 5000 abeta chura mboma dada mama mokonzi Flermont tozonga na mwa mokie makambo mpe ezongindaka basortie médiatique ya Yorobo Swag lelo na mbete hôpital tomoni kamba mo batika bavanda yese nabia nasilisa lelo tomoni Yorobo basali émission moko na kati ya TikTok live en direct basalaki na TikTok totalaki yango biso nyonso nga natalaki yango de près tomoni ke Yorobo abimisaki bapropos concernant Fally Ipupa DiCaprio la merveille oyo lelo yo tomona Fally azosala honneur ya mboka azosala eloko moko oyo azosala bato na basala yango toza awa toza na ba Maître Gims toza na ba Nino toza na ba Daju oyo Fally azobeta France mobimba mais tozomona na niveau oyo Yorobo azokitisa ye na bakali Yoroba parvenu kolobake akuta Fally na kati ya Côte d'Ivoire azoluka taxi asemaki tika nini koloba na azangi mamba sala omoni Fally te muto sa charger nango omoni ka bato ba yoka ye ba onde ba sa charger na ye mamba Virginie Manganga yana lobaka na bi Virginie kana lobaka na bi Virginie Manganga basimba ete elo mo te o te basimba baluaka ba preuve ezalaka te mais conscience ya mutu vérité ya chubu tse nini ekomi on comprend Yorobo bato baolanda ye wana 200 000 personnes aotonisango te on comprend an hôpital faki basala ana baplace hôpital azali comme ça bato au moins 30 000 personnes bamonaka na TikTok baya kotonda na hôpital bito totala Yorobo azobela. Est-ce que c'est vrai vraiment que ya pele so olango masanga la poto obi drink soke Mathieu ndenge esalaka buya oyo batrink wana so oliaki te babengane bapompier comme ça fulu siko yo oluka nani okanga nani ndoki mais ya lobi ke apesi déjà ke alobi ke mabe nyonso oyo ekokutamela ye mabe komela ngo ye te Fally mutu aza maître ya makambo wana Fally maître makambo wana te Fally atika bacarnet na ye atika calendrier na ye ayo na maba Yorobo ki Yorobo aza nani Yorobo anani omoni congolais biso ba congolais toninga kopesa bato nyonso ba plaire toninga kopesa bato mosusu bakosaka biso ke alia azaka avocate na poto asko oyeba so toza bami te kofa bala mwasa mundele alia kuta azaka avocate boye na boye sikoyo ki avocate yango elekaka boye te mais est-ce que c'est sûr que Yorobo aza na hôpital abinaka na clip ya Papa Wemba balobaka Papa Wemba komi mwasa mundele azwi mwasa mundele komi français comme français. Et les cacabos. Amazon toujours à la place. Émission ça yanga, ba réponse est ouais. Te maramola sala imoka ebi a mettre nango. Est-ce que tout azokende na malamu to azokende na mabe? Te ya monika okende nango bien ya. A continuer na. Omoni Didi Arafat. Oui. Animate ka kufa.
andima te ka kufa la Chine ezalaka ya DJ Rafat ezalaka ya DJ Rafat nta changer ngwa za omona na matanga DJ Rafat pourquoi babeta Bill Clinton 12 Bill Clinton azwa 12 ya makasi ya munene parce que boyaka ko sala te ye faka ya kaka featuring te ye fa ya ne ka simple mutu ke ndenge kaka DJ Rafat alobaki ya idole na nga ezara Bill Clinton ye faka vandaka wana yesko na matalana amati na podium alobaki ya yende sote ndeni no wana omba banzambe wana donc mutu abimisa Côte d'Ivoire abimisa ba ivoirien na moi miroir par rapport à musique ezara DJ Rafat aza mutu mo bazara massacré kuna na mboka na bango donc mutu mo ta roya osakana na kombo ya DJ Rafat bolinga ngote mukete donc Chine etika la DJ Rafat atika la Chine ata yozwi kombo olingi nango basi osana ngolo te iyo robazwa kombo ya DJ Rafat akufa yebe so akufi po mezate ye tambwe te po mite ye kombo ne tambwe yo kombo ne tambwe non na en tout cas mais azana hôpital te mais finalement en tout cas na ebité azana hôpital na ebité ba alobi ke bata fali mutu ba menasa ki mutu amenasa ki ete la wana ezana ngoka ba bes ba sali mutu amenasa ki ete mais komone na hôpital na mbete hôpital ba tie ba photo hôpital ezala ngo normal omoni nga beso na koi kaka ba memanga pika na hôpital omoni ka 30 secondes so bika douleur 30 secondes mon boka ozinga ma vidéo c'est ma sœur au stocké petit hôpital ozinga pe moi nini ba yepe bazio bazinga pe ba yache so na koya ba ya ba numéro gratuit gratuit numéro gratuit au compte hôpital ba te ko pesa na mbongo pesa te numéro gratuit au compte na hôpital ovandi ata journée moko ozoko saka douleur ici soko longwe a ochenga ochango koto soko longwe a ochango oko saka douleur ba ko pomper ba kisa le ti mo moni kaka j'en ai marre de l'hôpital obimi donc netiye azoko sanaye azane maladie te ye mutakoyeba ba menacer te muta menacer azate parce que Dani Prof ba menacer siko te Dani Prof en allemand na benga nga tuna nga Dani Prof azalaka Dani Prof azakaka atuna kinga papi malanda motema Nathalie malanda pa tuna nga babi yom to couple malanda yom to zaka mutamele est-ce que ba menacer ki pena yo te ba menacer ba moto tika donc ezana ngo ya lokuta merci beaucoup Mama Dembo Wembo pour cette commune biso à la fin na yambaki yo to continuer deuxième épisode na biso moi 2 mois 3 mois te bambote kaka tout le monde balinga ngai donc voilà le bezate Aurélie maman c'est bambote siko zali donc voilà bambote kaka wana esili donc nazolia te donc Kingo Pasi gorge ezotonda te merci mingi na ba abonné na biso wana ezalaki Dembo Wembo honorable mon vieux honorable donc bambote la honorable wana bakolo Saint-Denis bato bafutelaka la Saint-Denis mais lelo bakomo benga bino pe bato bakomo te olobaka monsieur Sili olobaka monsieur Sili te kozonga te c'est la s'il te plaît maman s'il te plaît bakomo yina bino ba journaliste ya Saint-Denis bato nyonso bakomi kobanga koleka na ba émission ya Saint-Denis bona binga nga bayalanga siko eza nini na tuni nga bayalanga ese nga bayalanga okutaki na Saint-Denis nakuta ka beauté image nakuta beauté Popol Mupasula na Michel Kombi bongo edino image Edina zana bureau Edina zu bureau kala Edina zu bureau en 2020 c'est 21 mais pourquoi les loba komi ko ignorer Saint-Denis Edina zaka mutu kala ya mama solo mais bureau ne zaka na nino na pantin ouais côté bureau papa mbezalaka bango bazala na pantin mais lelo sikoyo bakomi ko boya bino te bango boya batu bazo boya batu na bango nga baboya ngalo ndeni nga bayala ngai to bando boya ngalo ndeni nga bayala ngai te balakisa nga te bapesa nga pete voilà bapesa été bayana été atangika bato oya akuta na Saint-Denis eza ya mutu nyonso soza na besoin ya kosala na biso émission benga biso na numéro ya Dembo Wembo ya bureau okuta ye ojoyer soza na besoin a filmer pona ba mariage anniversaire toza wana partout au terrain moko eza kuna banini a filmer Dembo Wembo azawana obengi biso tokoya tokosala mosala na biso ndenge ezalaka biso awa tofingi mutu te tofingaka te toboyaka mutu te tokritikaka mutu te tolobika likambo oyo eza bosabone bacommentaire na bino mpe esalaka biso bien so likambo ezali bokritike biso so likambo ezali boloba na biso